Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner. Bon déjeuner de ce matin. Bambote ebele bisika bizibino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na nga bon déjeuner. Coucou, coucou la famille. Coucou la famille. Bon déjeuner de ce matin. Coucou, coucou. Voilà. Bon déjeuner, hein. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Vraiment bandeko na nga bayenge na bandeko na bisa bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Bonjour et bonsoir na ba témoin de Jéhovah. Et puis tolobi matondo na ba kimbangiste. Les lois vendredi 17 mars 2023. En tout cas, tolobi ba salam alaikum na bandeko na so ba musulman na bango koki lelo vendredi ba okine ko sambela ala. Alors bandeko na nga toye kaka lelo na batongo vraiment tozwaka tana biso ya kolamsa conscience na batumi baleto misato o ba kotala biso o ba ko partager émission nzambe abendisaka bango toujours. Alors o pe ba ko aimer émission ba like yango na ba like na bino bo fini nzambe a omona bino toujours parce que vous avez que soutenir sous les baobabs. Alors bandeko na nga histoire to nango le to kolamsa conscience ya ba jeune fille bandeko na nga o pe bazana poto awa o bazana batikali na Afrique ba jeune fille na biso ebele bazotambola na lokoso na moyibi na kidumba na bosalité même o bazana na poto lokoso ezoleka bandeko na biso bana bazokende kusimba bisimba simba bamsupe bana ba jeune fille na awa bazokesa la prostitution omona ko bana bakota na milieu wana omona ka mwana zara bien ayesaka o mama nga sala job moko boye yo bika mwana nga sala job moko boye ako bare pe azosape job moko boye msusu na magasin moko tike max ba magasin mike ka aoloba azosala job na se nango mwana kota de na mozindo akomani na prostitution olala ka kolamuka boye pouf vidéo na ye ebimi en tout cas na UK awa ezaka panique omona kaka epanzani ezaka penda somo mwana moko en tout cas tango epanzana mwana moko babilongola na UK akenda France et pas mama leki na akenda ovanda kuna vraiment catastrophe. Bon biloko musu bandeko na ngai ekozala pe faute na biso ba parenté parce que mwana pa koke na milieu akutani na ba camarade ya mabe a continuer na milieu wana yo pe parent oyebite neti ba biloko ndenge wana yo koyeba ndenge. Et puis bana mususu pe na bakati ya ba Congo wana to nazola kisabino photo moko en tout cas wana siko balobi ke histoire vrai ou faux et biso to kolamsaka conscience nango bo partager et opesa mayele ceux qui pesa filmer et kopesa toujours mayele film ezalaka wana pona elamusa conscience to kope ko interpréter film to lamusela ngo conscience to pesa ngo batu mayele parce que ça ba biloko ekomaka basalaka film epamba te les eloko moko soit ekomaki eloko moko tamuso koma un jour eloko moko do baza ko prévenir bato bandeko ndeko mwasi akende koluka mobali azaki na mobali tellement bato bakomi soifé d'argent bazokanisa ke basiko soki crise eza économique ou bien na ndenge mikolo pe même na poto awa bandeko biloko komi cher ok sika mo boye osombika biloko muke okinde na caisse boye 40 livres 50 livres yesaka na mukolo moko soki elongwe na budget elongwe na ndako eza quand même trop courant na gaz kutu koloba te biso abakisa so cancel tax ye tellement minene nazo comprendre te est-ce que batongo ba calculer ba cancel tax ba calculer pe ba salaire bato bazozwa ke bokotika na combien bokolia nini on ne comprend plus bande konanga na musaba bakiseli bino mbongo babakiseli bino eza nango kutu ebele te nyonso babakisi cancel tax aye kobamba na ye facture na ye donc ekei nango nyonso to mais tozokeka misala normalement na bamboka boye kutu ta musu tokoloba mutu avandi na ndako aza bien koleka yo parce que akofuta ne ndako te cancel tax ozala misu 15 livres donc mais baoyo bazokemisa biso tootelema boye cancel tax biso 180 livres cancel tax mbongo mabele bato ya France
taxe taxe frontière ce que l'on bande konanga vie comme trop cher mais to lia kaka ndenge soso alia kaka na mungungu na ye kaka ya mukele okaya muke essentiel to vivre eza na mboka nzambe to boma nzoto te owa batu mususu bakosa misale belé ozobebisa nzoto bamsu bakenzela mukuse bakeso prostitution mais mbongo ekomi nango pasi ko mobali na bamibali pe bazozanga na bango mbongo siko yo sa ba prostitution na yo ba oyo bazana bambongo na bango mingi eza bambongo mystique bambongo basimbeli bakisi tango okene ko bima na ye akomi nguma ou bien akomi sio nguma abimisi nguma na ye ou bien nguma na ya siliki il fallait wana ya sakana na nguma ya zo sakana na yo abosani aza mutu akei na bolingo nguma ye ko bimelo na kati ya ndako même awa na yuke fi moko nguma mona nguma na kati ya ndako asundola na basakame na bakechi abima na kati ya ndako wana mobali wana bimisa nguma wana aza bunyanga abotaka liboso na mwasi moko muluba bana mibale aye kobota na leki na ye mwana ya papa na ye propre abengisaka ye na kati ya yuke aboti ne bana mibale mwana na mwasi akozwa cancer akufi après fille wana ekolinga ye ake komona makaka diaka awa na kati ya UK na précisément na London. Est-ce que c'est normal? Azana kisi na ya banda na Nigeria akoti nango awa azala kaka musala ya sala kaka chef kaka ya ba chef kaka ya ba cleaning ya ba biloko bongo ka mezaka manager ale ba fi bazolanda ye no peso musala me nzoka azana nyoka za banguma abimisaka moi moi sona sundola nyonso to ti lelo abanga kande biloko na etikala kuna na caleçon soutien parce que nguma la bimi azaki bien na pyjama sokola la ti pyjama yaya ozaka na ndaku wana te okenda ka kotala mobali yaya zwa zaka na saka ba munene so okela la kuna kotika kabiloko na yepa batu te ba fille ebele okuta na copain même ba mibalo okuta na mwasi ka boboye bani kasi ko ekolala déjà tiki chemise lobi ko ndo tika pantalon obandi ko tika ba single yo mukwali bosoka okela la kuna okomi oyo bon oyo itikala na ngoka aw na oya su lundi yaya oyebi place ozotika bilamba na ote tana ndeko mwasi zala na saki na yo olongo bilamba no nyoso lala okoti na kati ya saka me na yo otiango ka pembe na yo akaya bongo kaka lokota saka me na yo tula mwisi azaza ata so ba sapato etikali so poza mutamayele na ba kechi no lata ki kotsa kana kati ya saka me nyoso kotsa mobile lobi tenga ya kotsa bilon na nyoso na classe A ka bien na kati ya saki na ngevandi ka wana na likambo bongo benda ka saki na okima parce que mboke baby bato ndeko nanga ko monda teka mutu moko boye na yuka so kabelo ba $500 ba $1000 ba 500 livres ba 1000 livres ya sala azana azo combien ba facture na vie ndenge komi na ba famille na Congo mama il faut yo talo lobi mais azozo mbongo wana wapi loba za directeur na za directeur asa soki ndenge ni mais soka akenda kayu kaka kayu oyo ata utasoka 2000 livres apesa 500 peso ye moko po ba dépense na ye taxe ya voiture na ye makambo eze belé bandeko nanga ndeko mwasi ye balobi ba ye kokuta ye na nguma na likolo ya voiture donc ndeko mwasi azaki na mobali bazosala ba amour na kati ya voiture mobali ya kimi nguma lingi ye likolo ya voiture bandeko na ngai botala mo bien a bozomona boyoka siko audio ndenge nini bazodeklare makambo awa boyoka. Bonsoir, groupe famille. Yango na nga kana informé to monisa na mboka pona toli ma remarque oyo image bozomona wana ya ser wana na nyoka likolo kapo mutuka neti kaka ezalaka mwasi amerite pe azoma mobali moko abikaka na ya sungaka ye edaka ye na mwa moke akozwa ser na biso azwaki pe molongani na ye moko pe aza na mwa position na ye position mpenza balare na ye
ake pana e ko pese bala asunga ka pesa ka afuta ka pale bon netika mobali ayaka mokolo nyonso mais mobali akomisaka nde 6 heures na palete so mika ba 4 heures 4h30 5 heures ekuta ye wana te netika mokolo nyonso kaka emesana yango bongo mwasi alobi te trop surtout mobali oka naza na ye moko kasi boye ba 4 heures boye okenda otika nga kaka boye te il faut lelo okovanda kaka citongo etana nde okobima te sheri nakende kaka omoni ngai bamusala nini apesi baraison na ye mwasi aza déterminé abi te nazalaka mobali mosusu te yo moko ndofutaka ndako yo moko ndozalaka awa yo ndoyaka awa lelo efotanisaka tongo mobali aboblende babimisi libanda akomi liboso ya mutuka liboso ya kapo ya mutuka bakomi kosala cable wana mobali akende mobali mwasi aboyi akangi mobali alors ndeko na biso mwasi akangi mobali or mpe ngonga mobali abalukaka nguma ekoki shwa ezalaki te mwasi aboyi mobali akende mbala moko neti bakanganaki na nzoto na mwasi azoboya akota na mutuka ase retrouve nyoka na maboko nyoka mpe atali mobali asa balukisa nyoka amoni ke bo place mosusu autrement asala ezali te momi asa revese ngai mwana kima eza te nde azingi sere wana talaka neti akoti sere na bilamba akoti akangi sere akufi sere akufi bato bayokaki sere akoganganga makelele bato baye kotala boye nyoka nde kobetabeta nyoka wana nde nyoka mpe akufi alors basere na biso bandeko na biso ya basi kolula mobali te soki aza na mutuka soki apesaka bambongo soki asalisaka soki apesaka ndenge nini sa mobali wana vi mosusu ezali kaka komitungisa te vi mosusu ezali soki mobali wana azali te kolula mobali te kio aza na mbongo mais banda plito na mobali oyo azangi mpo omona bozwi na ye oyebaki oyo akoti kisi te monde tozobika lelo eza monde oyo eza na makambo ebele vi oyo tozobika lelo eza vi na makambo ebele bato nyonso bazwa vi na malamu te bazwa balare na bango na bakisi na bandenge ebele yango eza batoli mpo topesa basere na biso bandeko na biso ya basi antuka mbote na bino journée bolamu butu mpe elamu na bino nzambe abatela bino. Merci. Bosi koyoka explication ndenge ndeko na biso mobali alobi ke mwasi azaki na mobali abimaka toujours avant babutu ba 2h du matin fo azonga wana mwasi azokanisa ke aza na mwasi le mpe mosusu c'est normal soki ayepa na yo fo azonga ake kolala na ndako na ye me nzoka nde aza moto ya mokili oyo te azalaka na ye nguma akomaka na ye nguma akomaka na ye nyoka azwaka na ye baza satan voiture wana mpe bandeko na ngai bokomona yango ekopola wana azali satan le diable eloko bata témoin de Jéhovah satan le diable bandeko tala makambo minene na kati ya communauté ndeko wana sikoyo aji wana alembi azobi nga pepe lelo fo lekisa tongo epa na ngai yaya epesa biso leso makambo aboye ezala ya solo ezala elokuta me epesa biso leso bato ebe bazala na mibali mobali ayaka kolala panole mosusu dima samedi alalaka esika mosusu lelo nga mpe ntango yoke osi omona place ye abimaka abimelaka wapi alalaka wapi oyebi ndako na ye emso oyebi te emso alakisa okake nga na vanda esiko metala kaka tala na mwasi na bana emso ndako na te emso aza nguma yo wana mwasi okangi ye na nzoto lelo kokende te mpo atozaka mbabo bandi okanga mobali na nzoto amonaka boye pa ntongo le bandi otala 5h liboso ya voiture alandi mobali lelo kokende te nga na yoka pa mobali abaluki nguma bato batondeki deja donc bato baomona nda mutu transformation mutu akomi nguma bamosusu bakimi bamosusu babangaka te babandi kofilme bamosusu bandi kobeta nguma wana donc na ye na nguma na mutu abakufi sur place parce que nguma pe secret na ebimi yo mwasi wana eloko bongo esalami yo okufi donc bandeko nanga botala vie place isuki mpona nini koluka mobali oyo oyebi place avandaka te mais yo ozolandaka mpona mbongo obi ozolandaka mpona succès ozolandaka mpo bato balobaki oza na mobali bandeko biloko wana fo esila surtout biloko eza ke olakisaka bato ke oza na mobali nzoka nde mobali ya mosu azoviole bana na kati ya ndako yo lingaka moyen sikoyo tellement osalaki vantard
que nga naza na mobile ngai naza na mobile siko mobile bani ko violer bana na kati ya ndako mobile to selo mabele mso zo violer to zo respecter to zo finga yo akipaka yo ta mona ko lo côté donc ndengo zano kaka rideau moko boy soka koti peta mso lobisa côté ba mso ba lia ka bilo côté ba mso ba sa ba 2 ans ba 3 ans ba inane ba 5 ba sola na mobilité mais bazanda ku moko bazo ke po mo pe feti pe ba bimi pe ba bengsi bango ba ke répondre à une invitation mais ba lo banana bango na ndaku te au moins na feti ba vanda na bango ka boye au moins ka mo muke ba sololi bon de ba bini ka mo muke boye bazongi na bango bino bo kataka papa lo ba ne mingi te ba vanda bango ni nzoka ba lo ba na kala bango te n'enviez pas ndeko nanga oya ko kutana oke obala nguma pamba te malo koso kotala batu et puis bato bazo envier wana au moins na bana bazo bota bana ba désordre na kati ya ndako bazo bo ba bombe ya retardement ale lobi bana bandi ko tshaba mona ba TikTok to loba te tant peu ko loba les familles comme famille na biso makambo famille quel makambo famille ba désordre ba rapport sexuel ba papa bazo violer bino ba fille net puis à 18 ans ok deni d'abord aux 18 ans on a la tata na mbeto moko e bandi ndeni maman abino azate abimi bien voyager yo déjà na 18 ans ok là na mbeto mona tata na yo des choses andoki oza makambo mabe ale couple ndenge wana baloba te bozokota na ba famille ya bato biso tokokota soki makambo na yo bimi na réseaux sociaux ngana yo sala analyse na okota. Moi, je suis là, nazo zela kaka na porte, nazo toke. Place bo fungole lingai na koti. Ce que ezali kamba bien, to pesi conseil bien. Ezali kamba mabe, to lobby yango to zongisi na nzela. Ce que yo po lingwa ko toke pa nanga, muko na ko fungula pe porte, o koti pe o toke pe soko ko zoya bien, o zui soko pe ko zoya mabe, kaka yo o sali analyse na yo. Et ça problème na yo, mais biso to zawana to aka lokwa ba Yesu basia, to yaka ka to za ko toke kaka. Partout. Tu as fungoli porte, to koti. Voilà. Bande konanga bino mo bomoni, to komi na biso na suka émission na biso pona lelo. Et loko ka ba mama, bande konanga bana bazali biso muto pesa bango conseil. Biso to zaki bana mike ba mama pe ba pesa biso conseil. Soko zaki conseil tam se pa mama na yote. Oko zo pe conseil pa mama mususu. Souvent zaki ba mama. Ba papa penza on a karzo ba bo na ofute bino minerval en tout cas potanga ba classe na bino bien bolanda banzela ya gauche droite te papa suka ne kawana no le sabino bien no sala nyoso kaka papa so potudie nga atangisa ki bana nga na bekole ya bien na tangisa bango na bekole belge na tangisa ki bango boye kaka okende ko futa minerval mais esuki wana te okoka papa te lo bakina vandisa bana ngai na lakisa bango boye ndasala bango boye te. Mais maman d'alobaka. Ma biso avandaki ando lakisa biso boye ando mema biso ba noko ando tambusa biso to ando sala boye to ando kende boye maman de mutu alakisaka bana yaya oza mwasi faut lakisa bana no nzela ya bien parce que lobi bana bakoko ya kobalukela yo soki olakisaki bango nzela mabe ba obalukela yo soki ata ba baby ba sentaki bango bakobalukela yo kaka mama olakisaka biso ni. Est-ce que banda ko kipe biso? Est-ce que ton kuto banda ko la nanda kute? Yo banda ko loba. Kasi yo mo to banda ko itika biso na discothèque. Kasi yo mo to sombela biso ba choko. Tala londe to komi. Ba mo biso ba sombela bana ba ona ba choko. Bana ba tela. Oso kolite. Moi ça ka boete. Moi ça ka boete. Ba langage na pesa bien te. Soki mwana zokola ne na kimia, azo mama kamna na kimia naturel tout et tout. Tika na naturel na e, mobali moko pe ya naturel. Akoya ba okuta na basali famille na bango ba naturel. Koya ko meme na surnaturel te. L'essentiel a sokola bien, a pakol mafuta na e, a bendi suki na e, c'est déjà bon. Pourquoi yon nika ko mema na ba make-up na ba perruque? Oh lelo pe tsamwa perruque yo, lelo po sala boy. Non. Moko naturel netinga boue et ça rappelle bien et ça rappelle qui tourne est-ce que na bima be dans des naturel si ko bata ba perruque ba lekinga nani po biso to kenda nyonso perruque to tchaka naturel to tchaka mo pe maquillage to tché mo pe to tchété to za partout
faut à la bongo on a naturel ba sepel na yo na perruque ba sepel na yo yo siko so ba olongoli ka perruque esili pour na miso bato ba mesana oka na perruque c'est pas que tu n'es pas belle mais na yo moko na miso na e mesana ka tango chaka ba make up no mimoni kitoko ceux qui sa make up ozo mimona mabe eza normal te il faut mimona na ponyo surtout ozali kitoko kozala complexé te ba vie wana ba complexé yango zo mema bato ba ke ko bala banguma tu es toujours complexé ozomona kaka ki saki na nga weza kitoko te eloko na nga weza boye te ya muninga kanda eza kitoko ozozela ka olata eloko mo boye muninga nda lula mama nga nalati eloko na nga mo na lula na tante bino bolulela ngai parce que eza nga olulela ngai ni ta mosu yo miso na biloko nyonso omona yango mabe nga na mutu mona yebi eloko nyonso amona nango kitoko te sikoyo oyebisa nga mutu ya ndenge wana so aye kolulela eloko peso mutema pasi nzoka nde eloko no eza kitoko nga nasekisa bino mokomisu na suki toke na magasin na bana nanga ba grande fille na ngai ndaluli elamba nanga moko boye nasepe nango baboye elamba eza bien te mama ozomona ngo te eza kitoko nga bi nasepeli na elamba oyo mpo na ngai bandeko nasombi elamba wana naye nango na ndako nabombi yango ebombane jomo boto to bima biso nyonso nazo elamba wana et l'équipe est là l'équipe ba 6 mois ba bosa na bango kutu ndako mamba bayebi na bango lisote ba 6 mois ba 8 mois na ko bimisa suka elamba wana na lati yango bien bango mama elamba kitoko bo elamba ebongisio mama na bi bon elamba o ebongisinga oya mibale kuta bandi ko seka ya comprendre ya liboso bi ngabi bino mibale bobo ya kelambo na magasin bozo ba lambo to soma na magasin du Nord na Danemark o bayibi Danemark na magasin du Nord oyi mamozo sombi lambo yo ngabi na sepela kanango yango yo babi te mamozo ina raison elamba na kutu tilelo et c'est ba 17 ans ezaka katilelo elamba ba sepela nango comme susu na lati yango susu kaka na UK na ile fête moko anniversaire na kanisi ba photo na tine bango babi mama elamba no ezaka kaka ozo comprendre eloko musu yo moko milula yaya so na landa ki bango nenge na raté robe na ngai mais loko misu na ngelo ba ke na sepeli nango ngabi boluli nango ka bongo bolinga te na ko lata ngo ka bongo bon attendant salut bandiko na vie pressée eza mabe to kolisa bala na biso na vraiment na simplicité et kozaki kitoko makasi bon attendant salut boutika ya malamu en tout cas bon service na ba obazo ke musala et puis voilà et puis bonne chance na ba obazo comme ça là vraiment to kutani na ba pourquoi abonnez-vous na sous les baoba partagez l'émission s'occuper aux un problème ya oluka mobali oluka mwasi o contacter biso aux appels na maladie moko zo tungisa yo en tout cas ko banga te contacter biso to la kiso ba kisi et en tout cas nyoso esalami na bio ezala ozana problème sexuel ezala ozana problème nini diabète tension nyoso contacter biso na 0044 74 59 62 52 17 à bon attendant salut je vous love bye bye c'était là votre sœur votre maman Leki la danoise bye bisous.